Pe balandi ya réflexion mokili mobimba comment nanga lumière kambulu na yepe ko répondre par rapport mutuna sena solo vatuna ki soki lola na lifelo ezali ezalaka to pe batu bazalaka na kati tote. Oui, c'est vrai, lola ezali lifelo pe ezali. Alors na opesa ndaki sa lerio to nginda kuna yo osali chambre, salon, salle de bain, kitchen, toilette. C'est que tonyango pono utiliser nyonso eza na kati ya kare wana. Toilette eza pona farata, douche pona kosokola, kitchen pona kolamba, chambre pona kolala, salon pona kufanda, nengito ya mbaba paya. Wana exemple mo simple ya muke na kopesa. Architecte ya mukili mobimba ezali ya wenzambe lokola pe yo ningo tongi ndako na yo. Na kopesa des versets ozo la kisabiso ke toko sekwa pe toko samba sima pre to okende o okende lifelo okende gauche bazali pona nyonso na biso na mona bato nzamba saki déjà ba baza prédestiné ba okende lifelo bazali bato baza prédestiné ba okende lola pe bazali maintenant za la focus min koto ya batali felo a verset na opesa ozo la biso déjà ke toko sambisa banatanga soko ba okabola biso ba place to okende. 1 Thessaloniciens 4 13 à 17. Apocalypse 20, 11 à 15. Kuna ya komona ke baona so bakufa biso tuna bao tozana bo moi to kende to kuta na bao wana tutu toko samba liboso na Yahweh. Pona kotalisa ke na lianji déjà baza wana ezali na 2 Pierre 2 verset 4. Okuta déjà ke ba ange baza déjà na lifelo ba ça na chambre moi molili par rapport à ma commune à biso o biso tozotanga biso to ma Bible mokili oyo ngana benga ngo mokili ya théâtre pona ngai na tangi Bible na réfléchir trop par rapport à la réflexion ngai ya muke na lobité ça nyonso positive mais ila muke na ngai ya comprendre que monde est un monde de théâtre. Alors moto a commis histoire na théâtre wana ezaye mo ya wenzambe aponi artère principal Yesu Kristo. Mo panze makita na kata théâtre ngo Satana. Biso zaba pio o tozo toni saka ba rôle ninge zalaka poto sala posa oye atindi biso tout ça na sena moya. Merci. Ya on a lui que nous sommes prédestinés. Ils en a bato okende lola na bato okende lifelo. Na ko pesa ba verset bola nango pe na bokebi pona de biso TV. Mais oya moni ke to fanda na plateau to discuter nango na nenga positivité, pourquoi pas? Eza place où toujours réfléchir. Merci. Na bani ko pesa verset na ngai. Lamentation 3 verset 37. Matthieu 5 verset 45. Proverbe 16 verset 4. Révélation 13 verset 8. Jean 12 39 à 40. Jean 17 verset 12 au point. Allons-y, 2 Thessaloniciens 2, 10 à 11. Judas 4. Romains 9, 22. Romains 9, 17 à 18. Nangobanda. Abini. Nani akoki bobele koloba pe likambo yango salama. Ezali kaka te nkolo soko apesi mitindo. C'est-à-dire qu'il y a que ya wenza même dans la pouvoir à Nyon, so apesi mitindo za na bato ba ko sala misalo ya pesi mitindo sata paza na kati. Angengi saka moi pe anogi saka mbula pona batu ya mabe pe ya malamu. Point. Ya wenzambe asala bikela mu nyonso po esuka na ndenge ye alingi, ye moko alingi. Presque na bengi onda su théâtre. Na batu ya mabe ya sala bango po basuka mokolo ya etumbu. Na mokili mobimba bato ebele babandi kofuka mela yango pamba ve uta ebandeli ya mokili bakombo na bango ekomamaka te na buku ya bomo ya mwana na meme o babomaki bolanda très bien na bokebi bakoki kondima te po yawe nzambe akangi bango miso pe asilisi bango mayele po bamona te bazwa mayele te pe baya epai na ngai te pona nabikisa bango. C'est-à-dire yawazo kanga pe mutu mayele
Pour la bigi sote, c'est-à-dire, bah, wana nem tu basa déjà, bah, okendeli felo. Jean 17, verset 12, point le binin. Na batela ki bango malamu, pe na kati na bango, moko ve abunga ki longo la kaka, moto azaki prédestiné, abunga ndenge komama, na mikanda. Sata kosala mabe ndenge nyonso pona kokosa ba oyo basengeli kobunga ko ba oyo basaki prédestiné ba kobunga po banda kala etangama bazwa etumbu nzokande azali kaka kokanga motema pona ba oyo basengela ki kozwa etumbu pe kobunga ozomona bande kona ngai batali pe balanda réflexion soki yawe nzambe alingi akomiso mutu makasi po bikati azana ngoya kosala yango yango na pesa kibino Romains 9 17 à 18 Luc 4 5 à 7 yelo bina sonini bongo zabola memiye na esika moko ya likolo pe alakisi ba mboka nyonso ya mokili alobi na ye na kopesa yo bokonzi ya mokili mobimba pe lokumu na yango pamba te bapesi yango na maboko na ngai pe naza na kopesa yango na moto oyo ngai nalingi. Mon frère, nani apesaki Satana puissance akamba mokili oyo? Nani apesaki pouvoir wana? Eza Yawe nzambe ye moko. Bible ezoloba na biso mokili mobimba eza na mokili mobimba ezali na maboko ya monguna. On est dans 1 Jean 5 verset 19. Yango na benyango monde eza monde ya théâtre. Kolo histoire ya théâtre ngo eza Yawe nzambe ye moko. Arte principal apona ki Yesu Kristo. Mopanze makita mouvement ngo ya théâtre ngo ezali Satana biso ya bapion otozo ko kisaka ka posa na ye. Alors motuna na ngai yango na kotuna na suka. Révélation to Apocalypse 20 verset 1 à 3. Na Apocalypse 20 7 à 8. Na tuni motuna. Makambo ezalia c'est salama to iko salama na kotanga ngote bino botanga onanda na bandeli wa versango Révélation to Apocalypse 20 premier verset à 3e verset alo sauter na 7 à 8 motuna na ngas kwa ngo makambo c'est salama to salamate place beaucoup mona ke monde za monde ya théâtre ba histoire nzambe yemoko arte principal Yesu Kristo opanze makita Satana biso tozalika to kokisa ligne yango ezana ba oyo baza prédestiné ba okene lola ba oyo baza prédestiné ba okeli faire pe bazali tozo senga na bino pe boya na ba idée na bino pe na mitona na bino merci beaucoup.